Bonjour ma maman, bonjour ma papa, bonjour les amis à YouTube. Les alinga mabino la Germaine, na eli susu lelo na rendez-vous na biso tozala kanango. Lelo na sepeli kosala légumes verts. Nazola mandunda na ngai. Ndenge tobenga kango légumes verts. Alors liboso nazaki na besoin na kende ki wenze lobi. Na ena wenze kosomba bandunda. Zanga mabino la Germaine. De bozomona toujours un masque na wenze. Alors na ndunda na ngai bien vert, de bozomona ya rouge wana pe ezalaka bien. Mais la kutana ya vert. Alors moni yango eza kitoko. Na wenze na ngai nakutaki ndunda oyo bomoni ndenge eza vert, eza vraiment vert makasi. Na ye nango na dongoli yango très bien. Nga nalinga kokata yango na banzete nango nde bozomona. Eza vraiment pété, eza bien. Donc na sombi yango. Alors naza na besoin ndunda na ngai, na sina sokoli yango trop bien, naza na besoin ndembi, poivron, matungulu na nga na ail, na kozala na besoin ya goût na nga, bicarbonate, ail na nga en poudre, matungulu na nga en poudre, na bouillon de poulet na nga on alambelaka nango biloko na nga. Alors déjà na sina tie mai na ngai na moto. Alors sans plus tarder nazo banda donc na kokata ndunda na nga kaka na maboko. Ndenge bozomona minene minene. Ezaki vraiment ndunda moko très bien, ya pété. Ndenge bozomona na kati yango kaka na maboko, naza na besoin mbeli te. Parce que lokola tokotia yango bicarbonate et puis yango eza déjà pété et koya kolemba makasi. Alors il faut kokata yango na maboko, nde bomoni. Kokata yango kaka na maboko. On a besoin d'élite. Biloko ya vert oyo bozomona vraiment j'aime ça. Omoni makolo oyo ezaki vraiment pété. Nazotia yango ezalaka très bien. Ndunda nange eza vraiment vert. Pour mai nango malgré na sokoli plusieurs fois, mais eza kaka vert. Alors sans plus tarder nazoleka na kotia bicarbonate na ngai na mai. Ache bicarbonate na nga na mai first nde bozomona. Après nazotia ndunda na nga. Après nakotika yango etoka mwa mukie quelques minutes ata 2 minutes. Eza te ke kotia mbala moko longoli parfois ekoki ko rater okoma vert. Donc soko otie bicarbonate na we na mai tika yango etoka lisusu. Et toka lisusu même 2 minutes 3 minutes après nde okitisi yango siko bomoni na tie yango etoka nanu bien lisusu après nde na kitisi etoka nanu comme ça to leka yango na ko kalinga yango. Voilà bomoni bino moko sikoyo tozokene na kokitisa yango. Après tozo sokola yango plusieurs fois to changer yango mai comme ça to sokola poto longola babengi nini to longola bicarbonate. Donc goût wana bicarbonate on doit vraiment nettoyer plusieurs fois. To sokoli yango mbala ebele après sikoyo toyoko kotia biloko na biso donc to sokola wana. Voilà na sokoli ndunda nanga très bien. Alors monière to tia kango bicarbonate ekonda ke komaka mukie. Yango na préféré nanga ko changer nzungu na salela nzungu ya mwa mukie. Alors na kotia pe mbisi nanga parce que na bosanaki pour présenter mbisi. Na kocha pe mbisi na nga nde na yebisaki bino nga na tubaka ba mbisi nde bozomona naza na mbisi na ngai na moto. Alors sans plus tarder na kei na kocha puis na linga kolambela ba légumes kaka na mafuta mbila. Na linga kapenga kolambela na huile végétale te. Alors nazotia mafuta na ngai ya mbila na moto chaka mukie. Et mekanani ko bima mwa solo mukie et puis toye kotia ndunda na biso. Donc voilà bomoni mafuta na ngai donc normalement so nazolamba ndunda nalingaka te mafuta etela makasi donc tikali rouge mais quand même ebimi solo nango. Alors eloko ya liboso nazobanda na matungulu na ail. Bomoni mafuta ezaka rouge. Nalingaka mwa solo wana donc couleur wana e rappelaka ngai kibokoko
nalingaka vraiment kolamba ba légumes na ba huile te natie yango allez natie poivron nanga parce que yango pe eumelaka mpona kolemba natie mbala moko mpe na ndembi nanga nalinga kolamba biloko ebele vraiment nalingaka kolamba bandembi bamatungulu nalingaka mpenza ezala ebele makasi na biloko nanga alors ekalingama nanu voilà bomoni biloko nanga ezokalingama avant natia mbisi nazotia cube na ngai donc bouillon na ngai oyo nalambelaka biloko ndunda vraiment elingaka mungu ebele te donc kaka mokie mafuta mpe mokie elingaka nango mafuta ebele te mungu mingi te donc il faut ezala po parfois toliaka yango mpe mingimingi ezalaka mpe bato ya régime omona bazolia ndunda oyo ka bongo sa mungwa eza très bien pour la santé ata soki tokendaka nde tokei par exemple toza na jeune donc eloko abia kolia soko fongoli jeune okolia ndunda oyo ya pamba okoki kolia yango mpe na mapa ezalaka vraiment bien yango wana ezo natie nini na ngai avant natia biloko mosusu comme ça natie mpe mbisi comme ça ebanda kokalingama parce que ndunda esi elembi nango eza lisusu na mosala makasi te donc natie na banana kokalinga bon tomate eza option soki osepeli na yo kotia tomate okoki kotia mais nga nasepeli na nga kotia tomate te donc nazosalaka nde nasali boye namonaka yango ebimaka kitoko bino mpe bomeka moto soki kotiaka tomate mokolo mosusu mpe okolamba na yo sans tomate soki olingi tomate otie donc eza nango option soki osepeli otie donc nazokalinga sikoyo voilà biloko na biso ekalingami bien bino moko bozomona tie ndembi ebele mais ezomona na kutu te na matungulu eloko ezomona na kaka poivron donc okotia na yo ndembi na yo ebele ce n'est pas un problème allez toke sikoyo kotia ndunda na biso ça vraiment vert c'est très bon à voir très bon très beau à voir alors en attendant là avant la balola na profiter na tie goût na ngai en plus de cela na profiter na tie ail na ngai ya poussière ya poudre mwandambu vraiment ndunda elingaka ezwa mwa goût moko boye donc matungulu na ail ya poudre ebimisaka mpe goût moko kitoko natie mpe mwa matungulu na ngai ya poudre voilà po nake na kobalola biloko na nga soki ozobalola so okende na se epuis omati pour éviter ke ndunda na yo ekatana lisu te donc soki okende kote ya se mpona biloko ya se emata likolo ozokuna voilà ndenge nalobaki mpona soki olingi otia tomate okotia soki olingi te otia te eza nango problème te puis nazotia mwa mai moko ya moke kaka to yango eza déjà ya kobela esala yango bien epuis yango na mai mpe oyo tosokolaki nango quand même eza na kati il faut pas ezala mai ebele donc ekoumela te 3 minutes okitisi ndunda na yo donc tozofinika yango en attendant sikoyo etoka esangana bien epuis ndunda na yo ebeli voilà ndunda na ngai ebeli nde bozomona ebeli vraiment très bien biloko nyonso esangani sans problème ebeli kitoko makasi banzete na ngai etikali mibimba boye mais eza pete lembi donc c'est vraiment appétissant bomoni bino moko mafuta eza pena mingi te soki olingi kotia yango mpe aubergine okotia soki olingi otia solo na yo okoki kotia donc biloko na biso ebeli alors nazokende na kotia yango na sani na nga bomoni bino moko ndunda moko très bien vraiment bomoni vraiment c'est appétissant c'est trop bon mungu ekoki bien mungu moko ya mokie vraiment nasepeli nango makasi bino mpe bomeka ezala bien kobosana te kokomante kolike kosubscribe kosabone na lingana naloba bomoni ndunda yango oyo
ebeli vraiment très bien nasepeli nango makasi. Donc nabakisa so mwa ndambu nga ucha biloko ebele na sani. Voilà na mbisi nanga nde nayebisaki bino mikolo nazodonda nanga na bambisi. Donc biloko nyonso nazolamba nazotia bambisi. Donc regardez vous-même. Donc eza vraiment ebeli très kitoko vraiment nasepeli mingi. Herbe kotala video oyo bobosana te na kosabone na chaîne nanga. So ezalaki la Germaine vraiment je vous aime.